IPAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence, prière de contacter le bureau de la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. Plus 1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba, bonyo kwa mingi na masolo etali de douanement ya ba marchandise na bino, na mikili ya poto tope na bamboka misusu. Tala solution ya malonga, yango yo Arco Iris RDC, leader ya masolo, azali kobeta dada masolo etali ba fret, dédouanement multimodal, import-export, centrale d'achat, fret national en République démocratique du Congo, business facility, conseil en commerce extérieur, déménagement, emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion, tope fret maritime. Yaka awa basali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur, pe na o etali bongo groupage. Bazali bongo basé en Chine, Dubaï, pe Turquie. Kasi ya koyeba ezali ke na o etali dédouanement basalaka yango partout au monde, ata obomami na mboka oyo butu akomaka te. Kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanela yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga, bajon ya malonga. Kasi ya koyeba ezali ke bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso. Donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo lingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko. Bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na oyo etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo lingi na Chine, Dubaï pe Turquie. Olingi basalela ope ekoma awa oponi kaka tope na avion tope na nzela ya mai ekokoma kitoko ba condition kobanga na yo te. Olingi oyeba esika Arco Iris ezomi, zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 tope lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris Boyendezala. Très bien, merci beaucoup. Allez, mbote na bino. Balandia Bosolo la politique officielle comme programme tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À partir de 11h, 16h pour la rediffusion, où le direct, si les besoins se présentent, 20h également, 16h aussi, 7h du matin. Bozaï Belé, Bosolo Télévision, c'est la seule chaîne au cœur des investigations. Si vous voyez, vous suivez bien le programme, vous allez voir que ce que nous diffusons à Bosolo, nulle part ailleurs. Expérimentez, vous allez me donner raison. Bon, on a biloko tozo la Sabino, des grands reportages, des enquêtes, ma découverte, tout ce que nous sommes en train de présenter le journal, la manière de travailler, et ça différente na onan bomonate. C'est ça Bosolo, la chaîne au cœur des investigations. Les portes restent ouvertes. On a bâtonnion sur balingi ba réfléchir autour de certaines questions, pas forcément politiques, mais liées à notre société. Ça peut être de l'économie, ça peut être des affaires, ça peut être la santé ou autre sujet, peut-être Natangité. Vous êtes les bienvenus à travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Nous sommes aujourd'hui jeudi à quelques jours et à mois de la femme. Mois de la femme, et vous allez le 8, soit le mardi prochain. Vous allez belé, Barabasi, Bazar, Obongaba départ et d'autres pour battre la mokolangone, vous allez fête, vous allez ba PDT, vous allez ba basi, ba babota babasi, bazoko la basi. Parce que na monagi ba PD moko quelque part, bazo c'est la journée na bango ba mama. PD, oko kanisa te que le 8 mars c'est la journée na bino, zo se confondre monsieur. À part liboumo ezo vimbayo.
pour la misala ya mabe. Oko lo bate ko komi mwasi. Et c'est de maintenant de donner ta vie à Jésus. Je vais prendre les informations du jour. On aura 2 invités sur ce plateau, mais séparés. Première partie, on aura 30 minutes pour avoir quelques précisions par rapport à une opportunité où ils allaient important pour la bisognon sur les Congolais, ceux qui tolingi parce que les Cambodgiens choix à venir à moto. Ils allaient facultatif motonné à quoi décider sur sa vie. Mais on vous donne quand même des opportunités pour comprendre et puis ceux qui beaucoup à l'intéresser, ils allaient ba voix sûre parce que madame Naroluba on gagne bon nazali témoignage, nazala ba voix sûre, nazali na ba témoignage ya makasi pour ko motiver bino. Donc et deuxième partie, on va prendre un dossier important. Les dossiers à SNEL, affaire Matadi Kibala. Tobengi ici DGT, pour déjà ça occupé, il est dans d'autres choses. Mais nous sommes décidés d'inviter ici avocat et SNEL. Avocat et SNEL. Boli na Matadi Kibala, batu bakufi ebele, prêcher faut que langa élément ya Matadi Kibala wana to salaki. Batu bakufi ebele na Matadi Kibala. Tokunda bango na vélo, tozu bango na vélodrome, toleli bango tokyo kunda. Mais bato akufake belé. On va parler de ça. Avocat SNEL ayawa. Donc, binonyo so e bonyo kwa magana SNEL. Binonyo so bonyo kwa magana SNEL, boleli butuna mai. Na moi, pardon. Motarotuna mituna yeyo ayawa. Tokotune ba question nyonso. Numéro ya téléphone ngwana. Yemo kwa ye komitika. To milengele malamu. Yemo kwa ye komitika. Totune ba question awa. Tozo la deuxième position. Surtout qu'il y a Zalipé, Ndoi Nangai, on verra. On verra ce qui va arriver. Alors, je prends d'abord les informations du jour. Covid-19 en République démocratique du Congo. Une ONGDH alerte sur le refus du personnel commis à la vaccination d'administrer la 2e dose du vaccin à Kananga. Protocole d'accord signé, grève levée, reprise de cours annoncée pour ce jeudi 3 mars sur toute l'étendue du territoire national. C'est un document que nous avons lu. Suspension de la grève des professeurs, les ministres de l'ESU invitent les universités à faire une programmation pour rattraper les temps perdus. Vous allez faire quelle reprogrammation, Pour ça, il faut éviter, monsieur le ministre, il faudra plutôt avoir la politique préventive au lieu d'agir à chaque fois avec des politiques conséquences. Maintenant que les enfants ont perdu 2 à 3 mois, aux hommes, ça va programmer, ça la programmation est ndengeni. Donc, ils vont faire des trucs, qu'est-ce que bala bagotanga malam avec 3 mois à l'université. Vous avez perdu 3 mois. Comment vous allez le rattraper? Je ne sais pas. Samalou Konde, renvoie Moïse Ekanga au chômage. Kinshasa, une délégation des officiers militaires américains est reçue par Tshisekedi de la cité de l'Union africaine. IGF contrôle opus de Félix Oazé, quoi pour sensibiliser contre les détournements et la corruption. Vous allez me mettre cette chanson tout au long de cette émission. La chanson n'est pas protégée, monsieur Précieux Mouyoko, tu peux vérifier. Chouapa, Martin Fayoulou à meeting populaire, c'est samedi, à Boende. Très bien. Lubumbashi, la société civile alerte une tentative de spoliation de la concession de l'université du CEPROMAD. Procès chez Béa, les parquets se réservent le droit de poursuivre le colonel Moukalai pour détention d'armes et munitions de guerre. Ça, c'est l'auditeur général qui a parlé de ça. Ituri, des projets de développement seront exécutés pour dissuader de jeunes d'adhérer dans des groupes armés. Le gouverneur l'a annoncé. Unikine, les recteurs. JM Kayembe sollicite l'implication du Sénat pour l'amélioration des conditions d'études. 1 an après son départ de l'Union sacrée et la création du CDUC, Maître Arlette Odia constate que le social de Congolais ne s'est pas amélioré. Avant-dernière information, 7 mois après la nomination de ces animateurs, les nouveaux programmes des DDR peinent à décoller. On termine par cette note. Ituri Félix Tshisekedi attendu à Bunia pour la 3e fois. Le chef de l'État sera à Bunia. Si j'aurai l'occasion, je ferai de mon mieux pour être là. Je ne demande pas que la présidence paye le billet. Moi-même, je serai là parce que j'étais déjà avec mon équipe sans concours de la présidence ou du gouvernement. Donc, je peux encore revenir pour mon abatabunya. Mais je serai là. Pour na funda basoda, pour na funda ba civil, pour na funda batu, pour ngape na zalagi kuna. Ma place, monsieur chef, à Gogobanga, au Komana, non, moi aussi j'étais là-bas. On peut avancer.
J'aimerais prendre ça malukonde, la côte ça na mutuka biso mibale. Na mema na boga. Asuka la bunya te sa malukonde to me meti na boga. Na irumu na commanda na djougou. To que na kaba déplacer place bakufi. Moi je suis passé par là, Dieu m'a protégé, je suis revenu en vie. Premier ministre, il faut signer, il faut aller là-bas. Il faut que le ministre intérieur, to que non la boga, to que non la djougou. Okosimba chapelé bambale belé so roza na nzambet. Très bien. Alors, comment? Mamie Esther Kayumba, consultante internationale. Bonjour. Bonne fête, Yabasi, et puis Mbote Nayo. Bonjour, merci, nous sommes honorés d'être là. Mois de la femme, hein? Mois de la femme, mois des droits de la femme. Mois des droits de la femme. Et cette année, nous revendiquons l'équité. Thème y'année aux amis. Équité. Équité. Équité, lingo l'accent. Tolingi tozala comparable un peu. Na mibale basala ndenge mona biso. C'est-à-dire? C'est-à-dire que soki naza musala, naza électricien ou bien électricienne, comme na mwasi, bafutanga ndenge mona électricien mosusu to na kati ya compagnie moko, soki baza na 10 électriciens mibali, baza pe na 10 ya basi. Parce que la population féminine est plus large, n'est-ce pas? Mais toza représenté. Alors comment est-ce que biso toza belé? Mais toza peut-être moins de 10% na misala, na babisike belé. Et ça normal te yango wana tozo revendiquer droit wana ya kozala bisika nyonso mibali bazali o tokope ozala. Est-ce que moi si baboya kaya sala to moi si bokonda ki ma rosala? Non, société non moi ça ki ma musala te, to yebi yango to moni wana ba mama na biso, to moni yango bisika tokoli, mais société o tokoli na kati eza patriarcat, eza mibali nde bazo diriger société. Et okomona ke basi bazana ba difficulté bela ko percer. Parce que mobali so amoni moi si amona rana no maele te, amona rana no te kaza compatriote na ye, azomona ba intérêt mususu. Et donc basi bazana difficulté ya ko sillonner surtout na domaine à musala. Moi je pense que basi bango moko bazana complexe à musala et infériorité, basi bango moko bazo s'imposer parce que la liberté ne se donne pas. C'est que vous revendiquez là, et ça demande de vous devez vous imposer. Mais justement, le comportement de la femme ne permet pas à ce que moi, c'est à s'imposer, surtout la femme congolaise. Non, moi, je pense que la femme s'impose. Je pense que nous sommes déjà en train de faire un maximum et toujours continuer qu'on pousse ça parce que nos sociétés, nos coutumes, nos traditions, et ça va pour étouffer moi aussi. Ce que que moi, ça azo qui m'a tous un complexe, mais il faut qu'on ait une université, les lots. Au moins, la kebasi baleki mi bali na ba université. Est-ce que bazo kende kotanga? Bazo kende kotanga, mais tant que kotanga professeur amoni eloko mosusu la mona moninga zotanga. Mais tozo lembate tozo continuer. Moi c'est ça azana bitumbo mobala azana ngote. Moi ça mimarazemi, moi ça kolisaka mwana, moi ça boko la batata, mais toza pe na misala, toza pe na ba classe. Donc tozo sengate. Toyebi pe que to sengate bande bandeli to bunda que nous arrachons. Et nous sommes en train d'arriver malembe na niveau beaucoup mieux. On a vu avec les chefs de l'État, par exemple. Les lois avec le gouvernement Sama. Nous avons quand même un nombre assez élevé de femmes qu'on n'a jamais vu Banda, Congo et Banda. Et apporter ni. Mais toza quand même na compétence o eza du na kati ba poste wana. So totel na politique na biso à Congo, tozuka ba scandale. To mona ke basi bazana ba scandale mukie makasi ko le kamibali. Scandale financier ou bien scandale. Toke na ba détournement par exemple. Toke na ba détournement. Toke par exemple. Au moins que to détourner na mingi te biso basi. Mais maman ba kangie moyibi na gouvernement oyo. Problème est mais so comparer yé, zoaka nombre basi ba détourner, zo nombre balo ba détourner, to comparer moko carte bo ba ngoni. Pièce contre pièce. Donc pièce contre pièce. Au moins que les femmes, nous avons une conscience de travail beaucoup plus élevée que l'homme. Et nous savons que l'homme ne nous ouvre pas la porte comme on veut. Nous forçons la porte. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise peut changer les choses? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu la chance d'avoir une présidente à la tête d'un pays. Vous pensez que l'apport d'une femme à la présidence peut bouger les choses? Makasi. Moi, je pense que la femme a des atouts que l'homme n'a pas. Déjà, vous voyez qu'il a été prouvé scientifiquement que moi, si à cause ça là, multitasking, donc à cause ça mon bébé en même temps. Mais mon bali cerveau n'est pas concentré dans le comment ça ressemble à 4-5 mbala moko. Ça a été prouvé. Moi, personnellement, je suis en train de faire une recherche dans le cadre de la PhD Nanga sur la résilience entrepreneuriale de la femme du Kivu. Dans le Kivu, pourquoi?
parce que c'est une zone de guerre. Je suis du Kivu, mais ça parce que c'est une zone de conflit. Cette femme a été violée, cette femme a eu beaucoup de difficultés, mais sur le tel na Congo mobimba, les femmes entreprenantes ya makasi ba utara na Kivu. Ba sono ba bomaka bango. Donc imagine que Moutou a outi na viol. A simbi entreprise et télémi. So ibo tie ce qu'on a institution à l'état. Mais bien sûr qu'on va faire des grandes choses. Sur le tel ka bisko yo kola, na simba randa. Yo moro expérience na yo sango, tango yo zokola. N'est-ce pas que maman da s'assura que bano balali attend. Bano balia ke balala papa a la chemise à propre a la chaussette à rotobokate ce qui moi si avec tous les problèmes que nous avons déjà la bande azo gérer bien et bon au sommet de l'état mais bien sûr partout où on a eu un homme et une femme la femme c'est toujours mieux comportée parce qu'elle a la capacité intellectuelle d'entreprendre plusieurs choses en même temps pendant qu'un homme ne se concentre que sur une seule chose ça a été prouvé dans le bien côté batanga tangango ba pouvoir donc ce bâti moi si na tête ya l'état a ça malam ça c'est sûr ba capacité les gâter sur moi ça la capacité au gérer mibali 4 5 6 ça c'est pas une bonne chose au-delà ba makasi azana moi gérer 4 5 mibali na bolingo voilà na bolingo et na bolingo nzamba avec mobali ya chef à moi voilà les chefs na bolingo on parle de quitter na bolingo zate na hiérarchie nzambe azali kolo mobali après moi si na bolingo parité na bolingo zate parité na bolingo ate mobali aza chef ya moi si nzamba banda lelo ti lobby si mukole aussi là et ozala mondelo ozala jaune ozala vert ça c'est les créateurs à ça la monde ngana mais na musala toza moi si na mobali te to ba collègue moi ça c'est la capacité quelqu'un même na kati ya libala si on doit rentrer dans maman nzambe quand Dieu crée la femme pour dire tu es une aide à cet homme batine de la razo mutu aide ya zo baté pour mutu aider yo il faut aller connaître mayele. Tu es d'accord avec moi ça? Non, je suis pas d'accord. T'es, bah quoi, tu ne l'as répétiteur à Zoba collègue t'es. Ça dit, oyo na zangi yango yo zanango. Oyo nazo sala, nazo kokango nyonso tende yo kopesa na maboko. Pas forcément ngala kozala na 80%, 20% zo zangana. Yo koza 20% na ngai. Pour même aider ta randeni, toi no boy. Yo za na 80%. Pour ngala ko aider yo, il faut la ko matina 100. Pour na le niveau na pour na sunga yo. Non, au départ biso balé to zana me gote. T'es une aide semblable. Yo, t'as la Bible en bien. Aide semblable. C'est-à-dire que toi, on a mon ba keli biso. Sauf que, moi, si, nous avons ma aide semblable, lingo, ba moto, lokola, yo. Kasi, moto, nanzoto. Ba capacité intellectuelle, qu'on nous a baki si pas na epo ya kosunga yo. Mosungi, azala kanda moyen ko leka moto bazo sunga. So, ok, le sunga ya kosenga yo sango sali sanga, c'est parce que, olekinga la ba moyen ya kosengo sali sanga. Tango pe nzamba tindi mosungi lokola molimo mosontu c'est parce qu'elle est kibiso tango pa tindi pe mosungi lokola mwasi la réalité est que la femme est une force pour l'homme mais l'homme reste le chef de la femme motombongo asenga lobi ko pa monganga non pas po monganga leki na mbongo ako leki na mbongo mais besoin zali oko zangelo ka muke aleki na kota santé la la santé yango na kene très bien Mami Esther Kayumba consultante internationale mobali azaka ka mobali chef de la famille. Chef de la famille. Mais j'honore les femmes. Moi, biso to botami na basi. Oya botami na mibali na bite po peda botarate. Mais oya botami na mobali. Aza biso botami na basi. Donc nazo pesa lokumu na basi na mamo ya botingai. Olobeli awa ya solo ba témoignage olobeza ya solo. Biso to koli na ba famille to la mukaka. Nga je me rappelle que maman la biso banda la muka 4h du matin. Ndenge na solo ba boisa na lolendo. Mwambo ya la mukaka 4h du matin. Biso to lali mama la musi on atonga lobi mwana na ngai poto botami mbali tozana mwasi moko na bo mama côté ya bo papa tozana basi ebele mais au remona penza que na tongo mama ebisi yo ala musi o yaya alobi na bi mais moi Thomson eza etikalaki nde bokozwa moi matembele bokozwa moi shiba ya bilala fufu elala ezali et puis bokozwa bakoni biso to lamba mingi na bakoni boche bakoni wana mama mtazolo bango sali bakoni esili olali na 4e mama bimi ake gambela nengo lali wana olamuki su ba 7h quand olala ki 2 jours mais zako yaka jour moko wala msaki onde avant hein et puis mama okende mama la biso okenda sali musala na wenza olongwa 19h 20h l'état kazo transport akoma na ndako 21h abandi olala abandi olamba donc to lamba tozoli aba 22h donc loboko yo yer moko tie fufu na mabele er moko lie wala mama sukoli bino na butu
bandi olandela makolo basiri wana mayanze ezalaki makasi mayanze se kita mwa moke bato akomonaka mwa baweston oyo me nyokwami na mayanzi mosala mama. Pour terminer une fois nazotanga na télé de la Gombe nazalaki na problème ya Minerval à l'époque on payait des francs belges à la télé de la Gombe yaki biloko bato bafuta lelo te. Alors il y a mon petit frère avant-dernier qui était sérieusement malade azwaki problème moko boye akoyaka na motuka yeko créer le roi moi méningite il était sérieusement malade à l'hôpital. Na hôpital ba sœur vers Bamasina na Madaïla côté à Misani. Mais maman azala moi na yeko benga yeke a moi na sala examen za. Mama atikale kinangai wana ayeti na ndako. Azui maputa na ye. Toye nango na Koweït na Gambela ateka maputa wana. Nde dans son franc belge na kena na classe. Yango mo biso lo baka yoko tu na ngai teke mwasi na mama pona nani. Moto na mutazana musala na ye. Nalingi mama na nga mingi nalingi pe mwasi na nga mingi. Batu na batu bana musala na bango mais mwasi aza makasi nazo ndima makasi ya basi mais ce n'est pas pour mwasi andima kaza makasi moko pe foyer ba azala consciente ya makasi na ye. Évidemment. Quelle est la lecture de la jeune fille congolaise avec tout ce que nous voyons aujourd'hui ba banalité? Est-ce que vous avez la lecture moko ya vous la satisfaite du fait que mwasi aza tout le temps na ba shisha, mwasi aza tout le temps na ba terrasse masanga mingi basi bazotika nzoto libanda to mundo ba vidéo mosusu wa ebimi basi bazo melisa ba mbwa bazo melisa ka ba mbwa ba teton na bango un peu de choses comme ça. Les femmes sont plus dans les TikTok dans des choses banalités oyo ole bazwa conscience ya venir mboka na bango so tale pa na biso même ba marche basi ba yakate omona ka mwa basi mike leo to kolanga basi bazo s'engager na politique baza moya kotanga ebele bazate. Quelle est la lecture aux opé sana motion? Tu sais d'abord dans bandana point bi balo lobby à basi en politique. Moi j'aimerais ici honorer une femme aza na UDPS toza lelo. Moi je suis de l'UDPS na Canada naza présidente ya ba Maman Ligue et lelo toza na 40 ans na UDPS et cette femme elle a 39 ans na UDPS mais babeta liso na été Maman Julie Nyunga baloba makam na été. Les femmes sont là. Les femmes bazalaka biso ba marche nyonso nga la kenda ba activité nyonso to sala to sala ba activité Kabila dégage et tout ça. Il y avait beaucoup de femmes. C'était toujours nous les organisatrices. Libal bakoya mais nous étions là na front. Mais tango baloba kango bakotanga basi mingité mais bal bakozwa pouvoir mais bal bandoloba c'est ça la société dans laquelle nous vivons. Mais les femmes sont là et aujourd'hui j'honore cette femme Julie Maman Julie à UDPS au Canada. Nyunga qui a été là depuis presque 40 ans. Maintenant, on entend tout le monde, on a sali 20 ans, on a sali 25 ans, mais elle est là depuis presque 40 ans. Quel est le message à toutes ces femmes congolaises aujourd'hui dans le lobby? Basio Bazo a conscience, surtout les jeunes, surtout à Kinshasa. Jeune fille na biso, au moins ni pauvreté. Salut moi si ndenzoto. Au moins ni pauvreté et à quand même conséquences belé. Au moins ni moi si Aza la personne la plus sacrifiée à Katalibota. Dans la coutume na biso ceux qui mbongo eza mukie ba otang sa mobile batiki mwasi bazo préparer ça la saloba la au sunga famille. Alors toi moi ça dans la mentalité wana tant maman na déjà azo inculquer que yuluka ka mobile akomola ke tozoliate mabe osala mana kende côté kanzoto na kende luka na kende mela shisha na robomba moi 20 non mais malanda. C'est au fait la pauvreté. C'est parce que cette jeune fille ne se connaît pas. C'est parce que cette jeune fille a connu la carte pauvreté makasi azumutako ya kotangi ça a été. Mais tous on a avec les PD. On a pas rabasi. Tel phénomène PD comme makasi na Kinshasa aboy. C'est parce que pauvreté a tellement makasi. Ceux tous aïe na mboka moko ça la bien et que ba nyo commenter beaucoup de ces choses là ngezalate. Il y a vraiment c'est Mobutu par exemple à l'époque où to koya kina makasi boete ba bloqué beto mo ba phénomène belé tous on a ba ojana et tout ça. Et tout ça mingando a mikolo mais ba ojana ezala pena te zaki moi réservé na moi catégorie ya batu mais on a zomona na société même ba étudiant na loba ki yango l'autre fois yango tango lobi ke bana basi ba ke classe parce que ba tiel pe ba koma na classe tiel pe na zo inscription tiel pas zo distinguer mais en même temps zo sala travail na ye ere moko boya tangi mingi ere pe ya moi makambo ezali kotange komika moi ba pas donc so azuma occasion ba professeur tout wana azo gérer bango azo gérer pe ba étudier bozo sanga na bino et puis c'est vraiment déplorable. Mais bonne fête na basi union sur la République démocratique du Congo, ba o baza na est, ba o baza même ba femme ba pygmée, na pesibino bonne fête et basi et quitter wana boza ko senga, vous devez arracher cela. Basi union so bazo landanga ba mama ya ndunda, ba mama ya ndundo ba bele la na tongo. Basi ya tombola ba bele la ka 200 likolo poni to yokani. Ba mama ya dendon,
ba mama bipupola o bazelaka bantsenge so oke na dépôt ya luzo kokuta bango na pesi bino bonne fête ba mama ya ba wenze nyonso gambela zandu matete marché ya liberté wenza bayaka basi baza koteka na basi nyonso ba se distinguer na ba université ya mibali oke na ba INBT pe kokuta basi bazali oke na ista basi bazali na pesi bino bonne fête ezala mwa malamu mpona bino surtout ke nga na botama na mwa ya basi na botama le 11 mars donc on a pesi bino bonne fête na bino mokakoswa mingi ba femme nyonso handicap oyo bazala problème ya nzoto na pesi bino pe vraiment ba bonne fête baso bazala maternité ba o baboti bana kino siko tant musu makoki ya kobimezalité na pesi bino bonne fête na première dame de la République Denise Nyakero mwasi ya liboso mama ya yambo mais na bosa ni pété Olive Lembe Kabila mwasi ya mokonzi ya boka ya kala mwasi ya Joseph Kabila et puis na pesi bonne fête na ye bonne fête na basio bazasko na gouvernement to ko tanga pe mama bazaiba azali mwasi parmi basio penza ozoka na mboka na biso tango tanga kombo zanga elenge mwasi mususu pe aza étoile montante Christelle Vuanga na pesi et puis bonne fête ya basi et pa na ye mwasi aza pe ko buye eza kitoko fona biso toza na basi ebele Janine Mabunda pona kotanga pe ye bonne fête na basi mama oyo aza bourgmestre azaka na lingwa la koma na ntsele mama Brigitte bourgmestre ya kuna ya mwasi na pesi bonne fête Fifi Masuka o azali na Lualaba mwasi elombe makasi mwasi elombe akangi province boye mutazo pusana te bato baza ko rêver te vie moyeja kozonga via commune na makamuso il prie beaucoup pour le moment il continue à servir l'éternel bino bozo lokazonga na biloko alors via zo préparer lola donc maman Fifi Masuka bonne fête na bino fête ba mama na ba mama nyonso mais koleka mingi na mwasi na ngai moi bana ngasa nkibikola bonne fête moi bana bonne fête la racine principale na pesi bino bonne fête na basi nyonso Marthe Diake se bazeimo depuis Suisse na pesi ope bonne fête na yo basi nyonso bazolanda biso na lingi bino mingi ama mama surtout moi mbui moi rose ntumba wetu ngasa nki nzambi akunulama merci beaucoup très bien alors on va évoluer deuxième partie on va entrer à l'essentiel pour terminer ozali consultante internationale mosala no sala gizana nini et puis na linga ko betela nga lisolo na yo parcours na yo académique osala kanini parce que bambule leki moi ebele ovandi na libanda plus de 30 ans ozo vivre à l'étranger bato ba monio pour la première fois faut bayeba qui nous avons affaire bakolula ka mama moko ya pembe mama moko azolo ba bien azo défendre biso basi mais oza nani. Alors parcours nanga académique ezanga mulai to kena mukuse à la base nous sommes ingénieurs. Ingénieur? Oui. Oh. Oui. Nazalaka ingénieur pour la pratique rasu penza musala ngote en alimentation. Donc moi bato batunga ba usine ya loko c'était ça biso natanga en Afrique du Sud na Djobour et puis après ça na eko changer domaine na yo kende na entrepreneuriat. Na sali master nanga liboso Afrique du Sud na entrepreneuriat. Toi kolonga Afrique du Sud toi Canada kuna c'est un monde un peu différent, j'ai voulu changer de domaine na ko tanga droit il y a immigration. Et pour nous tangi droit, tu te spécialises en immigration, il faut aussi l'examen à barreau de commis consultant en immigration canadienne. Osa ce qu'on a droit ya comme mabatu na Canada. Mais na suki pe anate na quel sous na sali deuxième master nanga na entrepreneuriat na innovation. Alors donc moi j'ai principalement je veux dire 4 chapeaux si tu veux. Et à part ça na sala ba cours mususu na zape na diplôme ya comptabilité, ya taxe, mambo belé mais aujourd'hui je vais tout se concentrer Mami balé. 4 chapeaux, donc chapeau liboso, mama ya bana, moi c'est Amutu, moi Nzambe, chapeau principal, et puis moi la paix Abatou, Yaya Abatou, Lek Abatou. Chapeau ami balé, moi c'est la politique, je suis dans la politique, comme je l'avais dit. Chapeau ami Satou, je suis consultante internationale en affaires, donc nous faisons des projets. Et notre bureau d'études se concentre à trouver des investisseurs pour notre projet. Alors, dans ces buts-là, tu as parlé des Bassi Andunda et je voulais rentrer sur ça. Bassi Andunda bazaka inspiration nangai ya réveil à chaque jour. Rêve nangai zakana créer un centre d'entrepreneuriat et d'innovation. Je suis en train de faire mon doctorat en entrepreneuriat, comme j'ai dit. Mais but nangai zana na tangi sabatama elete. But nangai zana sunga ba mama bandunda wana. Ba mama ba kolisa bana ba wana matembele. Ba mama ba bomba mbo na singa liputa da songa liputa
oyo bazaka lelo amati lobi akwei akosala 40 ans amataka ko ya kabujaka te na chiffre d'affaires na ye rêve na eza ba mama wana ba faire na bango imata parce que baza na sait que ça prend pour être des entrepreneurs baza ba entrepreneurs toutes faites mais bazangi nde ba méthode bazangi ba technique ya kokoma ya komata kokoma batu munene parce que société na biso surtout et buka bango likola kozanga français et buka bango likola kozanga koyeba kofungola compte en banque. Or, baza na ténacité, na résilience. J'ai parlé de la résilience, baza nango. Donc ça, c'est vraiment une chose au Nazol Garosala. J'ai voulu le faire avec le gouvernement. Mais bon, à la fin, on va le faire même seul. Si on peut encadrer ces femmes-là, leur apprendre l'entrepreneuriat, le leadership, l'innovation, aider bango, ça c'est mon rêve. Dernier chapeau nanga, Eza consultante réglementée en immigration canadienne, comme j'ai dit. Donc là, j'ai fait ces études, j'ai ces droits, je suis membre du barreau. Je fais venir les gens au Canada légalement. On peut appeler ça avocate d'immigration, mais la terminologie correcte, c'est consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, oza momemi bangulu te. C'est quoi la différence entre bateau bamemaka ngulu na mosala oyo sala? Alors, bateau, c'est vraiment une très belle question à Sepil Nango. Bato bangulu ba mema bato na ba risque ofandi na yo ozana na msala no awa peut-être ozoluka vite ozana msala ba memi na risque okangami na Libye okomi esclave okangami esika boye otoke quelque part okomi konyo ko mpona mukanda. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur immigration. Bato bakasaka que so mutakenda poto nde a gagné vie. Non, on a combien de médecins aujourd'hui qui ne travaillent pas comme médecins? On a combien de juristes au bakoma parce que basala ki immigration mabe. On ça l'échafaudage. Parce que bakenda ki poto yango na ndenga mabe. Biso sikoyo moi je fais l'immigration légale, c'est-à-dire na komemo na poto na statut na yo. Orozwa mikanda na yo souvent avant olongwa awa. Nous on a l'impression que pour muta kende poto fa kenda ko boire ngunda non. L'immigration n'est pas seulement les réfugiés, ils ont 3 côtés, ils ont réfugiés, immigration, citoyenneté. Donc différence c'est ma casse parce que moi quand je prends quelqu'un na osale musala na ndenga avocat défendaka mutu ngala ko défendre mutu wana devant l'immigration canadienne pour azwa mikanda aya en bonne et due forme. Donc c'est ça la grande différence. Ce n'est pas comme memi batu na ndenge moko boye ba comme ba débrouiller non. Alors après 30 ans ozongi na Congo, Félix Tshisekedi asengaki bino ba diaspora ebele bozonga na place que bovanda na critique de fait que au lieu bovanda bozala ba nyonsologue. Besoin réfléchir après. Nazo senga bandeko na biso bazali banda bao ba voyager na Congo bakanga lisu batute. Hein bakanga lisu batute ko ngala kena la kimamboka te. So zi occasion régime oyo tant mususu selon bino bomona ibanda okanga batu mingi lelo ba okanga ta en tout cas liberté côté kunezali. Nazo senga boya kapeki sasa. Hein ozipe moi sino na bana obala moi sia mundele obala congolais to malien ou bien nationalité mususu boya na pela kisasa boya kala. Yaka kala kende na mboka na bino kendo la tsamwa sina bana yeba ozwa pe lecture ya sika ya Congo kotala ka biloko kala ba Facebook na ba YouTube te. Il y a beaucoup de commentaires ya lukuta ba image musu eza truqué za malamu te. Yaka na nwawa ko beta ka lisolo ya Congo te o tikaka ya 30 ans passé o saka 40 alors ko koki kozonga na mboka no muto okanga za te surtout que visa pour le moment boko zwa ngona entrée yawa oza obligé kozwa visa na mboka place ovandite. Soko ya na aéroport ozwa no visa ba beti okoti kende Congo central Kikwiti Kananga Mbandaka kende otambola pa na bino lakisa mwana motolo na biso yango mboka na biso yango eko sala pe moi bien comme ça tango bando beta lisolo ya mboka ozo beta ngona ba elema ko beta ka lisolo ya mboka te na masolo ba beteli yo na ba oyo monaki na vidéo soki yo moko po komi kozala malamu. Alors après 30 ans tu reviens au pays, qu'est-ce que tu ramènes aux Congolais après 30 ans? Bon là déjà il faut dire que ce n'est pas après 30 ans que je reviens. Là, je suis ici pratiquement 2, 3, 4 fois l'année. Mais de tout ce que tu as eu comme intelligence talibane là, ma background vient se gagner. Oui. Qu'est-ce que tu proposes en premier lieu? Justement, c'est d'abord le centre d'entrepreneuriat. Ouais. Je pense que nous devons éduquer surtout la femme. Nous devons l'éduquer en termes de leadership. Au fait, dans le Congo, on a vu ça le problème moko. En réalité, et ça problème il y a leadership. Mentalité c'est béba. À cause de tout ce que nous avons vécu, à cause de la pauvreté, il faut tout recader dans nos mentalités à Congolais. À comme maintenant, on soit leader, il y a bilambate, mais leader, il y a solo la mentalité. Et donc, quand chacun aura la conscience civique et la conscience humaine,
misala nyonso etambola bien tozasu na besoin ya IGF ya makasi boye te tozasu na besoin ya makambo oyo tolobi te baodia na awa et donc moi c'est vraiment apporter ma petite pierre ya kosunga nu couche ya bato oyo esunga économie ya mboka oyo et soki otali na Congo bakushe oyo esunga économie eza bamama ndunda wana sikoyo bamama nde nango asunga baposa bamama okoyaka chaque jour okosala boye mpo okoyaka susu te voilà ce que je ramène. Je ramène ces techniques-là, je ramène cette intelligence, je ramène ces coachings pour la aider Batouana, Bakoma Sikoyo réellement. D'abord, tout le monde a sur le plan international, Totanga Bango, Tomatisa Bango, Namokiba, que la femme congolaise est une femme spéciale. Parce que Babiloko et moi, c'est à Congo à Viva, Kakawa Gomate, Ata Oya Kinshasa, toi partout. Nambo Kamsusu, Basona Bakokate. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, je vous dis que la femme congolaise, elle est spéciale. Et donc, on veut non seulement l'encadrer, lui montrer les techniques, mais on veut aussi scientifiquement l'élever dans les plus hautes universités du monde et parler de la résilience de cette femme en entrepreneuriat. Très bien. Alors, Sikoyo, Nalingaki n'a exploité deuxième partie aux qualité na yope, consultante internationale. Nalingi tout le la place où on va peut-être toka bwana. Na zo moi ba élément. Olobaki awa na maloba na yo moko que mosalo tangi. Oui. Opesi makoki ya kosunga moto akoma citoyen Canada et canadien pardon moto akende kaka pona kotanga to pe moto a immigré na lingi d'abord opesa ba différence na ba terme c'est quoi kokende kotanga c'est quoi kozala immigré ou citoyen wana liboso ya mi balesi ko kokota webisa ngai lolenge nini moto akoki kokende kotanga na Canada parce que awa ba shokoro bazali ndeto lo baboye ba escrope ba olanda ngai ba luka ba copier moi méthode mikolo na mikolo biso to yaka bato azoya kofunda makambo ebele ya bato baza ba escrope okomona bango lokwa ba centre mais miyibi ba maison ebele basalaka ba publicité des fois ba ko ya pe awa boyebi le contenu mais ce sont des voleurs et ça dérange. Comment on peut envoyer comment on peut avoir l'occasion ou l'opportunité à kotanga na Canada yami bale ndenge nini moto akoki ko immigrer na Canada na misa tu ndenge nini moto akoko comme citoyen on peut si ba différence pe olaxi ba procédure d'accord alors je vais d'abord commencer par un truc très important on a aider nos populations na biso ba ko détecter ba chokoro c'est très important. Immigration canadienne est un domaine moko réservé est un lokola domaine ya médecine. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé médecin, ce n'est pas tout le monde qui soigne les gens. Donc, c'est facile. J'ai beaucoup de clients ici. Et est-ce que ça a un bureau à Kinshasa? Ce n'est pas ça la manière de faire. Pour chaque repas, il faut un bureau. Pour a droit à l'immigration canadienne, il faut qu'il y ait Internet, na barreau, il y a un consultant. Et ça, CCIC. Collège. Ezali C I C. Oui. Collège de consultants en immigration et citoyenneté canadienne. CCIC. Bon. Et citoyenneté, mais canadien, donc CCIC. So, ok, kuna, au moment n'a commis, rechercher un consultant. Ok, kuna, obeti kombo a consultant na yo. So, ki omoni wana, kanga mi soupesa mbongo, parce que baro wana, Misa nango ezako protéger nde ba client. Le barreau est là pour les clients, ce n'est pas pour les consultants, le la ordre les médecins. Eza pour la protéger ba patient. So le médecin sali obuzo bo fundi na ordre. Biso pe toza na barreau o e protégera bino ba client. Donc là encore ya tena beb sa licence na nga likola client moko. Alors so muta sengo mbongo tuna e kombono nani kende ko luke na barreau. Tango ko momoni komona na barreau, o komona pe email na. E pa mutu pa ko ya pe so abi komona nga mami Esther. Après so komona nga. Ok, au monde bien hier, on a des engagés. Kende siko na email les enregistré, tindela email. Ça c'est la seule façon à que aux autres travaillent na muta solo. Mais ceux qui muta na baroté, kopé ça un bon côté parce azana droit na te yeku tout so bakanye na Canada, a rosa la prison. Ça c'était pour la kolongola, koeba kolongola ba chokoro na batwa solo. Ça la moi toilettage. Voilà. Deuxième question, c'est quoi les différences en termes d'immigration? Tous en a deux types yabatu. Il y a des immigrants. Tous en a des immigrants temporaires. Tous en a des immigrants permanents. Les immigrants temporaires, les abato bayaka pour un temps, on les appelle les étrangers. Les immigrants permanents, les abato bayaka pour na moulaï, bazu résidence permanente.
na ba temporaire toza na ba étudiant toza na ba travailleur donc mutao ya azui musala et mes services les font mon cabinet le fait to lukeli yo musala et en passant dehors siko to na contrat na gouvernement ontarien tozo engagé ba enseignant ozala mkanda no ya IPN ya ISP otangisaka oye to peso tarif na biso to zuilo musala ok mbala moko fonctionnaire na gouvernement canadien mais on a aussi beaucoup de contrats comme ça on va pas prendre beaucoup de temps là dedans donc je disais batbaka na musala ba na classe baza ba temporaire parce que tant on na modèle wana okosala un certain nombre d'années pour na muto azana musala za une année après comme il a droit comme éligible ou appliquer pour la résidence permanente une fois aux résidence na yo okozela sikoyo 3 ans banda mukolo yokotaka une année et puis donc pour tout le temps que tu as passé ça maximum une année et puis 2 ans depuis que tu es depuis que tu as appliqué depuis que tu es résident pour comme siko citoyen ou appliquer pour la citoyenneté résidence baka na ngona nzela soit ya économie donc on pour la musala to pour la classe soit na nzela ya famille mutabengi sio pour abalaki yo to poza mwana ye soit na nzela ya investissement ozala mbongo no ebele osombi yango eza $800,000 pour la bato bakena Ontario soit okoya ngo pe na nzela ya refuge ozoki mabitumba oyo obwaki ngunda bayoki yo bapesi yo résidence donc tozala ba chemin wana oyo ememaka ya beaucoup de programmes oyo ememaka na nationalité mais avant comme la nationalité tu dois d'abord avoir une résidence pendant au moins 3 ans la loi ya mikolo yo après ndoko osenga nationalité na yo. Très bien. Je pense que ça répond à toutes les questions. Si tu as répondu à toutes les questions, bien que ma précision belé au groupe Sangwa vu le temps, va te contacter. Oui. Mais j'aimerais savoir, par exemple, ils ont la tranche d'âge à bateau yo. Ba koki ko postuler na kata procédure yo, ba qualification ba tuyali ou bien motonionso, akoko tane na molongwa likambo. Immigration légale, surtout canadienne, est très sélective. C'est-à-dire que le Canada veut un citoyen qui va venir contribuer dans mboka na ye. Ozomona bato ya benga ngana za chauffeur mais kuna tozor ba chauffeur te kuna mona mta poussa voiture na ye siko yo sani na Canada eza vraiment sélectif ba âge pe ba pondra ba âge mais le Canada a plus de 80 programmes et ba programme nyonso eza na ba caprice na doso même ba ndolo ba moko to aussi saté mais ba critères ezali selon tranche d'âge ya bato ezali ba critères motunyo so ako postuler te ni pona kotanga ni pona okoma citoyen ni pona ko immigrer eza ba critères wana ngala zo ba dossier surtout te na refusera à peu près 70% ba dossier ko yela nga parce que na monke muto anya ba critères te arozone mukanda te na zo pe mbon na été mais pour y ba il faut contacter biso totali ba critères na yo d'être biso ki yo za éligible ou pas ça dit les abosa rappel consultation motako ya a postuler à tout ni oyoki olakisi so aza éligible te boyebisi pe mutu akokende na ye. Absolument. Très bien. Alors, ba Congolais baza ebele surtout ba étudiants. Ba o bazokana pe ko bima ke notanga, ba famille, est-ce que ba famille pena mwasi na mobali na bana? Ba ko décider pe ba longwa Congo ba kivanda pe na Canada. C'est même ça ma spécialité. Et ça la mande. Donc on regarde le profil, ceux qui neti ba na profil a bien na osela na bango demande ya résidence permanente bazana na Congo et évoluer ils aura moins temps pour ça et moi démarche à moulai nous soit fin de la côté du mukande ou melaka mais elle est kaka 2 ans en tout cas une année à 2 ans et copé aux appels moi ça dépend du profil et en ce moment là famille nyonso baye ngala na mema batunda mbute famille mobimba baye bakeye et ça c'est la to baiza 70% ba client nanga c'est vraiment ça ma spécialité. Parce que l'immigration est grande. Bato yo uti ko mema récemment bakendaki pe bazaki bato yo bazui pe tant lokola bato nyonso pona moni o memaki awa ba couple ya bato memaki na bana c'est à peu près 13 couples memaki bango nyonso bayaka bandaka to sali malé memati bakei c'est la même procédure natali ba critères na bango baza éligible to sali yango ti moko bakei c'est la même procédure alors si c'est là la même procédure est-ce qu'il y a un montant à payer? Oui. Le coût à payer. Oui. C'est quoi la différence avec des véloteries? On a compris. La CP na question parce que tu vas bien batunga babina beta deve na Canada Canada na loterie. Oh, des véloteries Canada ezaka na loterie te. Soko ki mutaye biso loterie Canada eza arnaque. Eza lokuta. Eza lokuta ba ko yibongo ba futo $10 mais so bo yibi ba tu $500 moi qui vont se retrouver. So ba yibi $10 tiki na yo. Donc ezala te ba sala rango te.
Canada ils ont un programme nango ceux qui ont remplir ba condition okozwa mukanda ceux qui ont eu mukanda te ngana okende kosambela yo ba pesi mukanda te parce que tu as rempli les conditions on doit appliquer la loi. Canada ils ont la loterie. Et puis ceux qui ont appliqué la loi mundela kozonga na nzela. Mais oui, j'ai eu des clients où ba pimeli mukanda na ke na défendre ba bien tout le monde qui a bien été baza ba saka ba erreur ba pesi mukanda pe baza na Canada. Oui. Alors maintenant pour parler du prix et on va insister eza musala ya ba juriste. Toi ba juriste. Donc imaginez que vous ont engagé avocat moko pendant une année à ça il a eu refouté combien. Donc le prix est là mais n'a pas ça rapenza prix boité parce que chaque cas est différent. Muto yo asia ba pimela ka déjà visa toi ça ka déjà boena muto yo ba ozala ka mortel ko et pas médecin ba battre malaria à 500 francs té yo kozala malaria boza pe na tuberculose ba on fout ndey monten na ba examen au sein ndey monten muto azala malaria ba liboso. Donc je ne donne pas un prix à la télé comme ça et ça du na ba guideline évidemment la télé accueil ezaba boé mais d'ailleurs quand on a cas muto va na PC prix. Quel est l'avantage, on va terminer, quel est l'avantage à congolais na mwasi na bana to bilenge ba na Canada? Ils ont quelle opportunité, quel avantage bana au Canada? Le Canada aujourd'hui c'est le meilleur pays où vivre. Ça fait 3 ans que nous gardons ce titre, que le Canada garde ce titre-là. C'est un très bon pays et moi je pense que immigration c'est une décision personnelle. Parce que biso to kenda mais nous sommes toujours ici et j'ai toujours dit kozala kobima et puis ça a une ouverture d'esprit. Tout le monde avec les Américains, il y en a beaucoup qui sont des ignorants parce que bimate. Donc on encourage Rabatu, bima, tambola parce que nous avons bakela mokili au poto monango et ko kende scam sous ko gagner l'expérience sous pour la kozonga, c'est toujours un très grand avantage. Le lot on peut pas comparer le Congo na Canada par exemple. Congo c'est pas la biso, muchopoana, mutoloane ben na biso tozonga. Mais to yekola biloko yo to kozonga on peut avoir to changer marambo belé. Donc j'encourage l'immigration mais ils ont une décision moko personnelle ya mutu quand la personne prend la décision aye pa na biso siko to sungie na nzela ya légal na nzela ya musala po azwa mikanda na ye mais ngana pesa ra mutu na je ne convainc pas l'immigration, ce n'est pas mon travail c'est de faire les papiers et c'est ngana ngote mutu abanda ba prière pour ba pesa ya remplir nde ba critères en tout cas ngai musala nga nyonso d'abord personnellement nga za chrétienne donc musala nga nyonso natika ngo pa nzambe ça n'engage que moi. Mais eza musala donc tout ça sali maramne e ko simba nga maramna simba parce que nzamba za liboso maramna nyo sala ka et simba toujours so aza mutasambela ka asambela mais so aza mutasambela ka te nzambe wanga aosunga dossier na o sala la foi na yo. Alors quelles sont les adresses aux na Kinshasa de passage kala mingi to ozonga pendant ces jours na yo ba o balingi ba mona yo to atoza na Canada parce que soko za na Canada bah, tu vas s'intéresser dans le dossier. Bah, oui. Contacter à partir de Moussika, les choses peuvent se faire. Oui, alors souvent, d'ailleurs, j'ai des clients partout au monde, dans la Kenda partout, et quoi que nous avons au moins 6 bureaux dans mon kili. Alors, tu as un bureau, mon compte, on a peu, bah, qui n'était pas immigration, mais numéro, mon compte, il y a recontacté Busso sur Facebook, sur WhatsApp, et ça plus 1. Plus 1. Oui. 647. 852. Oui. 2912. Voilà les animaux na ngamo consultante pour ngamo na sala katri pour les baso moto aza éligible ou pas et dès que aza éligible na continue la service nanga mais c'est moi-même qui prends soin du dossier. Très bien. Donc il suffit bon ben nga kututé parce que il suffit d'écrire et dans les 24 heures ou les 48 heures j'y réponds toujours. Très bien. Oui. Mami Esther. Kombo ya bureau no ezani. NTI Consult eza nguya ya nzambe donc nguya ya lingala nguya Trading International Corp international parce que toza na États-Unis toza na Canada toza na Côte d'Ivoire toza na Kinshasa toza na Chine mais la Chine toza na ba projet mais immigration toi partout sauf que c'est là que nos bureaux se trouvent et en sigle to benga NTI Consult. Très bien. Numéro de téléphone na yo ki yango ko tuna ngai soute mais ba obunga ils peuvent me demander plus 1 comment nanda ko ndeko zolanda nga banana na plus wana nde 00 tu plus tu 1 wana nde Canada États-Unis pas Canada 1 647 donc plus 1 647 852 29 12 plus 1 647 852 29 12.
poto boyo kaka poto eza nde ba Canada ba poto ya ba France ba Belgique eza sous poto te eza sous poto te ko kende ko mona ngo normal tout ça propriété nga la monaki par exemple na Dubaï na France ya pas maji Dubaï kaka Dubaï ya pas otamboli na prince ba beti na Dubaï otali propriété za la kati ya ville otali pe Paris penza Paris ya pas match poto batonga ngo mémoire kala poto eza pena kala poto eza kala poto ya ba France ba Belgique ba Espagne tout eza poto me ya kala par rapport à l'opportunité les lots bato belé pe bazolo ba France ba Belgique ba OK Canada oui voilà na kosa bino te je dois vérité les lots pena so motalingi akoma ko vanda na poto a se retrouver à ça la place misala ezali dans le Canada ba France ba Belgique voilà comme un grand frère la mona na gâté mais à ça ga échafaud monsieur super vanda non par exemple par rapport à compétence moto alaki awa juriste moto alaki médecin à d'autres opportunités mosala wala teta ngwa komi kuna na lobi teke batone so azwaka te ndambo bazozwa meza na moi pasi pe zwaka mwata ebele. Mais ça c'est la raison pour laquelle j'ai étudié l'immigration parce que gars ingénieur de base comme j'ai dit mon mari est médecin. Quand on s'est retrouvé au Canada, tout le monde dit, mais, tout ça, chaque fois, là, dans le lobby. Et je me suis dit, non, mais, bah, tout le monde, il faut te aider, bah, on va y aller bien. Très bien. On va continuer ma carrière, là, bah, c'est vraiment ça, la raison pour laquelle, Natanga qui. Naza, bah, ninga, nanga, et belé, bah, dans la poto, bah, oh, on a, qui n'a pas, oh, bah, suspect, tout ça, bah, ninga, na komi, natali, bah, mais, mon ningo, abanda, au sala, bah, tika, mon sala, ni amala, mon ningo, ça, na komi, na poto, natali, bisala, bah, bazo, sala. Attaque, bazo, zo, za, mbongo, bah, bah, quoi, ko, zoate. Pour la ligne, bazo rendre service en dehors la volonté na bango. Alors, et bongaka malamu soki motaki monganga wa komi quelque part à continuer ki monganga na ye, ko sala te moto ala kaboye a continuer musala na ye. Aux alamiers, toi, otangi mosusu pour l'homme est appelé à évoluer, on met appelé au fond la bilo mosusu. Donc, moi je pense que les Camboya Canada par rapport il y a DV loterie. DV loterie eza bien mais au kangayo pe moi mouké par rapport il y a Canada, surtout que mamouye sur salama awa plus 1 647 852 29 12 et ça na WhatsApp sur Bokomi. Mamie Esther va répondre à vos messages et puis elle prendra soin de vous. Azama maman ya pembe. Azolo ba pebi azape maele akozwa soin na bino. Ba pembe ya soto soit. Ba pembe ya ngona zo. Pasteur mo bona patétique. Alors nous sommes arrivés à la fin. Ponayo potozwa deuxième invité, dossier Snell. Dossier Snell. Oh, suki onini kabelo, oh, eza kabelo. Oh, eza kabelo. Oh, sko las fantal. Yo yebi. Ah! La voilà, ezo bomba batunaki sasa moi kabelo, moi la santé. 365 doit bengango. Oh, 365. Oh, siko bibi kwa moi la copie. L'enfant de blanc, cheveux dormis. La copie. Fais ça mon bali nombote. Mais je vais honorer quelques femmes avant de partir. Oui, on a fini, terminé, on va prendre. Mais je vais d'abord honorer ma maman. Parce qu'il y a un courage, il y a aussi un maman Vicky Kalakuku. Très bien. Ma maman Langaï. Je vais honorer ici mes sœurs. Bibi Boujakera. Bibi Boujakira. Apesi Ombote. Je vais honorer Isabelle Boujakera, Clémence Boujakera. Je vais honorer ma grande fille, Clémence. Et puis, j'ai dit Clarisse, ma sœur, Bibi, Isabelle et Boujakera sont mes bandekonanga. Je vais honorer ma belle famille. Bazana Bassi Amakasi Kuna. Il y a maman Marie-Josée Bondo qui est à la CENI. Moi, c'est Amakasi. J'honore toutes les femmes au Balamka à 4 heures. Au Bakolisi Bana. Nama Tembela Simandako. Le bagou ma grand médecin. J'honore toutes ces femmes-là. Oh, abalaka fonctionnaire. Bapé sake sous salaire te. Maloba moi nanga rosa kindumba te. A okota deuxième bureau te. Narobando kanga suki naroteka matembele. Naroteka mikata loso mosa ndaku. Pour moi nanga koma moto. Ces femmes-là, c'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Basi abo solo dion son appelle Sibino Bokako soa. Batonangai na lingi bino mingi mamelo mama ya yambo mamelo oya kolobo pourquoi za mamelo bonne fête mamelo na pesi pe na Nadine mamelo ezali Nadine Mayombe mais naza pe na Nadine Pulumba mama Likita bonne fête des femmes kenda liboso Likita oyoki maloba ya papa bonne fête. Je salue également ngape na pesi Nadine Lubamba une femme très intelligente na Windsor na très Canada. Bien.
losako mbote na yo yango wana molongo ya basi ya bosolo na tanga Elidia un rétablissement malamu zonga mbango caméra woman moko toza na ye ya bosolo ya mwasi Eli j'ai besoin de toi reviens vite papa t'attend à part Elidia toza na Audrey Bozene azape mwasi ya bosolo nde bato basalaka service traiteur na Tongo Davina Chimanga yepe ya azala yoka pe bien Chimanga Lengambez aza mulai voilà bana na ngai na lingi bango mingi et puis je n'oublie pas aussi Esther Yamoume to benga yaya la voix Esther Yamoume et je n'oublie pas également Deborah Massé Misenga na pesi pe bonne fête des femmes il est monté la comptabilité et puis à côté à moi marketing commercial je n'oublie pas aussi basi ba mungi ngai kaka sikoyo bon bah comme monsieur Goya na deuxième mi-temps il y a pas de problème bana baso na bota na bosani ne maintenez pas rigueur na kozonga na goya kotala ce que ça va faire. Alors on va prendre quelques éléments avant de continuer. On va prendre après un temps d'accalmie, la ville-province de Kinshasa est redevenue à nouveau le théâtre de l'insécurité entretenu par des jeunes. Le dernier cas en date a eu lieu dans la nuit de ce jeudi vers 3 heures du matin dans la commune de Selembao. Bogoyoka Passi, mais na évité. Couvre-feu au Tolongoli et même Libiso Soumakamp. Et puis on va prendre 15 jeunes bandits munis d'armes blanches ont reçu à s'introduire dans la parcelle. Vous allez suivre ça et ça la bino Passi. La police congolaise nationale. Bon, la situation est à côté à bon, on est la boulevard bozo comme un magasin mongalier ma côté à maïkuna na chanik na se bato bazeli ba expert na steliona koboto la mapango ya leta bateka ka mapango ya leta lokola nguba baza ko chechola obeko chechola qu'est-ce qu'ils font bazu espace wana oyo mondela tiaka teke bato batonga bokomona na esika mondela tiaka libende ezoza limite ya mai mais bato batongi bandako na se ba ministre baza bandako na kati ba généraux baza na bandako ba colonel ba député bato ndenge na ndenge petit peuple kuna to somba te zaka bango na bango miyibi ya millions de batongi place bango na bango mais mon cher moi j'ai volé moi j'avais pris 40 millions mais j'ai acheté quand même pour 10 millions ba yibi pe batongi na se la police est arrivée là-bas pour la interpeller quand même ce qui se passe c'est inadmissible. Il faut que le gouverneur a ça arrêté. Bapé sa moyenne la police pour police qui ne bouga banda kouana. Place one. Et ça quand même logique dans un pays normal où batu ba réfléchir ça ka. Na moko batu mitu et ça la ka. Et ça na bisika batunga kana bisika batunga kate. Awa ba espace fait. Et ça li sous-souté. A bisika ko peksa batu ya kozom pepesante batu bazo tonga dans des zones. Et puis batu bazo tonga bisika les akaka bakondi. Suivez en image. On se retrouve après. Dossier Snell Matadi Kibala. Bino batu bolota Snell bokalaka Snell na vie na bino. Batu Snell baye. Benga voisin na téléphone lo bana batata ona Snell baye. Sangwa yambi batu Snell. Bango bazo représenter entreprise. Bazali ba avocat. Tokotuna ba mituna. Bakoyebisa biso makamba ba câble. Bakoyebisa biso kake betaka na Matadi Kibala. Bango batu bayokaka biso tokaka te. En image, on se retrouve après. Il était environ 3 heures du matin lorsque les bandits armés s'y sont introduits par effraction dans cette parcelle en escaladant le mur sur l'avenue Kiantwadi dans la commune de Selembao au quartier Camping. Selon le victime, cette opération qui a duré plus de 30 minutes a permis à ces inciviques d'emporter de l'argent et tout le bien de valeur trouvé dans chaque maison. Tabassé sans tenir compte de son état de santé. Cette dame enceinte d'une trentaine, revolue, relate ici le fait. J'ai été vraiment menacée. Les ethnies sont moi dans la panzi, bon, je ne sais pas comment je veux me débrouiller parce que Naza déjà à terme, d'un moment à l'autre. Insécurité, non, comme ma casse. Il faut batailler là-dessus, du camp sécurité.
Parce que ces jeunes-là peuvent revenir d'un moment à l'autre. Attendez la puissance, en tout cas, il y a insécurité dans le camping. Camping, ils sont calme. Mais to komi kaka o bakata ki mutu o bakota ki boyabeta ki masasi. Ça devient inquiétant. Rappelons que cette situation interpelle les autorités de la police. Une autre cause de l'insécurité vient de délestage pratiqué par la Société nationale de l'électricité qui engendre l'obscurité dont profite le bandit pour commettre leur force. C'est sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde que le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, accompagné de ses éléments de la police nationale congolaise, est descendu sur la baie d'Engaliema, qui est un site stratégique au bord du fleuve Congo, qui est spolié par différentes personnalités politiques et dignitaires du régime sous la bénédiction de deux chefs coutumiers qui se réclament du clan Teke Umbu, qui vendent cet espace au mépris des textes et lois du pays, mais aussi des normes environnementales. À cette occasion, la police a mis la main sur tout ce qui œuvre sur ces sites, comme on peut le voir sur ces images. Pour le général Silvano Kasongo, toutes ces constructions sur cet espace stratégique de l'État seront démolies car l'État congolais a un projet de la construction d'une corniche et d'une route secondaire superposée au-dessus de l'eau pour relier l'avenue du tourisme à celle sur la place Iveco, toujours dans la commune d'Engaliema, afin de désengorger l'avenue du tourisme et le rond-point magasin pour faciliter la fluidité du trafic routier sur ce tronçon. En attendant l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, il promet que toutes ces constructions érigées seront rasées. L'État a un projet à corniche. À Brazzaville, il y a un corniche, on a un projet qui est balabala et les kakuna, les kalama et komati na rond-point IBTP. De toute façon, c'est là il y a maïs, il y a kitoko, ça kambo ya malamu. Nous avons qui est structuré après ministre, comme les gens Mukanda, nous avons la réquisition à ministre des Affaires foncières, ministre des Affaires de l'urbanisme, de façon que les travaux ne sont pas tournés sur balongwa la bango. Nous avons arrêté à gouverneur, après ce soit arrêté, tu as tout bon kabanda connaissant. Rappelons que le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilo, lors de sa dernière descente, avait promis de raser et de démolir toutes ces constructions anarchiques sur la baie d'Engaliema, qui est spoliée de bout en bout, mais depuis lors, cette situation semble rester la même sous l'œil impuissant des autorités compétentes. FIPAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence, prière de contacter le bureau de la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. +1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. FIPAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba, bonyokwami mingi na masolo etali de douanement ya ba marchandise na bino, na mikili ya poto to pe na bamboka misusu. Tala solution ya malonga, yangoyo Arco Iris RDC, leader ya masolo, azali kobeta dada masolo etali ba fret, dédouanement multimodal, import-export, centrale d'achat, fret national en République démocratique du Congo, business facility, conseil en commerce extérieur, déménagement,
pe emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion to pe fret maritime, yaka awa bazali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur pe na o etali bongo groupage bazali bongo basé en Chine, Dubaï pe Turquie. Kasi ya koyeba ezali ke na o etali dédouanement basalaka yango partout au monde, ata obomami na mboka oyo butu akomaka te. Kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanela yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga, bazo ya malonga. Kasi ya koyeba ezali ke bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso. Donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo lingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko. Bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na oyo etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo lingi na Chine, Dubaï pe Turquie. Olingi basalela yo pe ekoma awa oponi kaka to pe na avion to pe na nzela ya mai ekokoma kitoko, ba condition kobanga na yo te. Olingi oyeba esika Arco Iris ezwami, zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 tope lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris boyende ezala.